hein. Vraiment, débitez-moi. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone aye sitango et HP Media sitango kitokwe www.ehpmedia.com sitango kitoko na kotala ma Chansi Amani, Pista Papa, HP Media, Sito et Gayare, HP Media, Tita Gayare, HP Media, Chansi Amani, Pista Papa, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media, Nalinga. Bienvenue dans ce nouveau numéro sur ehpmedia.com. Bati Kabino na lela bino makaso wapi. Talaga lenga kutagawa. Un chroniqueur professionnel dans une chaîne sur YouTube professionnelle. Devant moi un caméraman professionnel, il s'appelle Ekibumba, caméraman et journaliste professionnel. Entre ces deux mains une caméra professionnelle. Le loto beta masolo moi kitoko bandego bolinga CBD makaya. Ni nezako leka na monde à théâtre. Le lot est comique à ranking, producteur na comédien. Producteur na comédien. Qu'est-ce qui se passe au juste? Et puis chose étonnante, n'a pas jeune talent au Baesiga. Toujours pas problème, n'a pas producteur. N'a pas mon côté. J'ai un jeune ici, paraît-il un problème na photocité combo. Major Zolozolo Bisadidi. Qu'est-ce qui se passe avec cet artiste? Asali Nini. Il s'appelle Lianzi. Bonjour mon frère. Bonjour CBD Makaya. Mopandisango monene ya mboka. Yo vraiment nazalaka sir posoko pesa information mikili nyonso balandi na Asie balandi na Océanie balandi na Afrique balandi. Donc CBD Makaya rien à dire, toujours boulot en avant. Donc bana poto na minute autant ba moni CBD ba moni papa Lianzi Fumuto to chomboki la bazaya ko sepela po ba biki ba ko seka ba ko zo information malamu ya théâtre. Et puis bakoyeba pourquoi bango bakoma komemela biso boye pourquoi Lianzi toko mesika wana. Je dédie cette émission à celui qu'on appelle Aristote Kitambala, Petit mais costaud, Lux Pereira et pourquoi pas Diogo Kouloué, Patrick Miroir de Matete. Qu'est-ce qui se passe? Yona Major Bisadidi Zolo Zolo. CBD Makaya ngai nazalaka na likambo na mutu te, nazalaka na likambo na ba producteur te, nazalaka na likambo na Yaya Songolo pakala te, papa Songolo pakala te. Major Bisadidi c'est mon vieux, c'est mon producteur, aza producteur a munene ya mboka oyo a sala ba film ebele, a produire ba film ebele, a misa ba artiste minene ya ebele ya mboka oyo. Nako profiter pe ka mbala moko ndenge Zebeda tuni ngai na loba pe mbala moko na bandeko ya poto ba fan na ngai bandeko na ngai misu ba bandeko tindela nga ba message comment Major Bisadidi azolo ba ke il paraît-il yo fingiye nga na finga Major Bisadidi te na finga Major Bisadidi zolo zolo te nzamba za likolo nzamba ebi nzamba za témoin ba fan ya poto boza témoin ba internet boza témoin journaliste a posé ngai question. A posé une question, pourquoi théâtre ezobeba pour na bino ba comédien ou pour na ba producteur? Ngas qu'on a répondu à rendre mabe. Na répondre que théâtre ezokufa pour na ba producteur ba koma kozwa ba nièce na bango bana kasi na bango kotsa bango na ba filmer alingi moi petite moko bonanzela ayemba la moko atie na filmer. Na loba mabe ya mutute na finga mutute bango bakenda ko diaboliser Major Bisadidi po ba yebi ke Major aleki bango tu ba producteur wana na balar ba yebi ke Major sokaza na rankini na mutu wana ko souffrir po Major ko luka tambongo na yanje mais sauf que viango azare. Mais non, excusez, Lianzi. Obeti li solo réalité lobi ke oh non ba producteur ba koma ko akolinga mwana mwasi mbala moko na film bande ko na bango tout ça
Mais pourquoi seulement il soit major Zolozolo Bisadidi et puis producteur Bazali Belé, Batiti Kalou Bazali Belé. Pourquoi seulement il soit major Bisadidi? Ça coûte un component dans ma belle émission. S'il faut dire la vérité. Non, je dis la vérité, franchement, Zambazomo na ngai, ZBD Makaya, ngali antifumuto tunabuka kalukutate, potoza batu ya public ya na posa na biso to na posa public, tozanga na posa ba producteur ba na posa na. To réalité o lo bakino mona ngwapi. Ngano natanga na koma major. Réalité o mona kina eza ko se passer na théâtre. Et comment maramba ndeko ya. Film casting za lisute. Producteur azana na poto, déjà na gisa sa bactérie daka kingandi jour boye Thierry qui me fait ma voyage c'est film awa ngai déjà na osana film yango donc casting za lisute. Ba réalité lo baki yangwana. So nini ne soit batu na mutema. Ba réalité na lobaki par rapport au théâtre ndenge se kufa nango théâtre vansaka nango lisusu te. Lelo pe comment on sala pe moi dérangement na bana poto muno fandi boye obengi kingani bibi chichala la maman na Dolphine na New York tindela nga mwa code mais on tuna bi papa lenzi me bosala la théâtre bo ganyaka nini yango na ba vérité wana tolobi ke théâtre se kufa nango lelo ba producteur misusu ba major disadité po bozo ba film non wapi ba producteur o ba film non ba film na ngai nazota yango vraiment na ba internet kaka na ba site net ni o ba biso ba film pe na SPLisa bon SPLisa nazo travailler kaka na contrat na ba producteur misusu lokola ya Remi Kilola les contournables to tournaka na ye na tsaka pe film pa na ye na ba masa na nga misusu ba mayonnaise ya bengi ngai na tourner na ye atie na ye na SPLisa. Mais ba site internet na ko citer na ba kombote ponga na muta ba site au travail déjà c'est pe la nga na otala nga film nini déjà au major c'est dit à produire film bon à produire relation ne ezandenge nini relation na ngai na major na ba muta memanga pa major na film moko ya kalaso na bosana titre te ezali José de Londres Sida Bilamba je sali place azali mon vieux na Suisse de Londres muta memanga de Londres meminga film moko major ando tourner yende a présenter pa major ça major qui est au petit na ngai faut major peut tellement asalaka muto mona muto asepelaka ke abimisa art ya ba artiste libanda bat ba mona yango et après ça nga chance wana ya ko tourner moi quelques tableaux ba 3 ou ba 2 na ndenge pe na yaki ko bima pe na kompe ko kota na ba producteur misusu yanzi tolo ba vérité hein na linga na ngai vérité ça va ba tu supporter l'émission ZBD Makalo ba linga na vérité lianzi to sola nga na coulisse na minute oyo bisenga ke oza attaquer makasi sana le boko na mo ya droite oui l'accent na caméra na mone salisi na B ça va pour tous les années bon le bas vérité bo linga so beaucoup fi aller surtout on zo ngambu na sima do na bisa sala ba mission bon vraiment attaque oyo tebele même bazo tuna ngai Zumba nationalité na mboka François Lang HK Igetska la na Paris atuna kinga pe makambango azotuna lobi ngai batuma ko lukanga mona en tennis civil azana yo mona maître aye kaka boy pa komel na ba WhatsApp ukutani boy pe wani abani ko niatolo kutu oyo finga ki vena biso boy ba menace to ana nazoko kangote naza mutu naza na problème na viete na finga major disadité na lobelo côté en tout cas vie limbi sangai major disadité zolozolo oza mon vieux oza producteur nene ya mboko yo mutako boya yo azate mutako longola yo pe azate pardon na sengi yo soki ya mabezali ozaka papa limbisa ngai po ZBD yo momoni ba choc bato ba menace nga baza ba soda te na mona bango ka ba kombe poza tanga batake ngai so batanga pe komo papa
Ouais, ZBD Makaya. Donc, il y a encore le bas. Donc, émission, YOP, EZAP témoin, mon copain va témoin, n'enga foka nanga lobaki, avocat nanga binenga ba maintenant sozo continuer. Lucas journaliste mon. Bato bazo menansa ko na kombo ya nani. Moi je veux que bato Hollanda biso ba comprendre clair. Na kombo ya nani. Lianzo botoli moi sa mutu na kisasa. Ozana rankini na nani na kisasa. Nazana rankini kutu na mutu te ZBD Makaya nazana rankini. Bazo menansa ko na kombo ya nani. Ba menace na bango so ba ye ba bimelo yo kaka. Yo fingi vie, yo boyebe mon. Fingi vie nini major. Vie na zo bate, vie nini nga na finga nga na likamuna vie ya mutu te. Yango na zolo ba na producteur amune na mboka na biso major disadidi. Soki nga na mabe na ye alimbisa ngai azaka ka vie. Bambila bazo luka ngai menace ya batu ti ko beta ngai. Yango na lobi ke ZBD Makaya nenge to sala no émission bo na ozana posa CD émission. Na ozana posa CD parce que avocat na nga pe. Avocat na ngai azolandela pe ba makambo ngonde pe ka bazo menace nga baki na nga soki na sala émission na journaliste moko ya net o ayebani ba kopelenga CD pour que yepe atambola nango yepe asala nango ndenge bango menace nga na bambila nde bazo menace nga na ba po bango balekinga na balar. Lokwa balekinga na balar ngape na za muta batu ngape na famille CD o tango yo ZBD opesa nga na opesa ngo avocat na ngai avocat na ngape ko tambola nango na niveau ya justice ya mbila o bango bazo luka ngai ya mbila o bango bazo sala ba menace et puis bolimbi songa na banda ko senga bango na ba émission belé bazo kango te me ba continuer ko menacer ngai ndesko avocat na nga ko yeba te tango to kuta na bango nde place oyo e ko senga soki o senga nini wana nzambe mu mutako yeba. C'est triste. Je suis une église au milieu du village. Boa mikolo bolanda na banda ko comprendre. Pasteur Magui na kata France. Pasteur Magui Lunda. Élégant Samboui, grand frère propre. Voici ZBD Makaya. Na mon artiste Tangisima Yamisu. S'il y a un problème, on est des Congolais, on est tous des Congolais. Tout cela n'est bien vraiment. Nazo côté là, nazo para mutu mo tene beska ma moy bandela gite. Lianzi. Otokia. ZBD Makaya. Ko mutambola mbangu wa. Ko banga belé na ville à Kinshasa. Yango Nicolas tourner les sous. Nazo banga komi omona muta bengi appel normal mais nzoka te mutu mo ba utiliser. Omona mwana mwasi mais ba utiliser déjà pour que on a bengi à partir. A bengi na WhatsApp. Emso kon atine lope demande invitation na Facebook yo solane bonzoka te ye wana nde baso lukaka ke no mbila lukayo mbila soyo ne yango avocat na ngai singa avocat na ngai biko banga lisute. Olokolo sengi ba pardon o sengi ba pardon belé na émission trop c'est trop sale émission moko yaka na DVD to bomba yango to tamona bango le jour bango ba continuer ka kotina bambila to koma na bango pe na justice to yeba na sikoyo mabeza po ezamaka art tout le monde a battu même ba musicien a roloba likamba mise ki ngana lobe pupola mais batali kango ezaka normal ya makamba art batiki yango mais pourquoi pas biso pe na ba théâtre pe to ko réclamer pe ba droit na biso te to ko lo ba pe lo mo beza nango pe normal ben yo potango talika niveau na yo bon ngape na nga produita munene ata bat ba ko to ba diabo ezala ngo lo ko landa pe ta petit na biso na leki na biso botika ngo ka alikuwa sengi ba pardon botika ngo on comprend pour venangai mon vieux José de Londres Sida Bilamba abenga ngai wana na sana Luanda na opopana ke na Afrique du Sud abengi ngai akomenga na WhatsApp bi petit loni osali pourquoi comment finga ba producteur ngabi vienne fingi ba producteur tena loba ke petit réalité à ningazala réalité vers l'obité osali faux sale mission mo senga ba pardon bana na Luanda non sale mission ba ZBD na osenga ba producteur tout pardon ba producteur nyos producteur a munene major di Sadidi Alpha Bokole Rémi Kilola Arme Lourd Titi Kalou Marcelo Gilles Bavon Mututu na senga ki pardon na sengi bino vraiment pardon bolimbisa donc comprendre vraiment Ezali maloba moi la mobali mon frère pesa numéro de téléphone ça la moi bien bon numéro na ngai pesa les sous numéro na ngai eza plus 243 89 43 56 368 Bandela numéro na ngai eza plus 243 89 43 56 368 wana so bengi avocat na nga mutazo yamba. OK. Pesa moi 5 personnes ma banque ça la moi bien. Comme ça te fond. Mingi na bosana te na bato toujours batika nga te o balobi na nga babi papa liandi. Soki komi ya tembe biso pe tozape na ba autorité pe bazape na Congo. Pourquoi pas na pesa merci na Bibi Chichala la maman na Dolphine na New York, Alice Tumba na New York, na kopesa Amie
amie pabilu na kati ya Maroc. Abeba pabilu na kati ya Maroc. Pourquoi pas na pesa Nelly Bontega na kati ya Paris? Pourquoi pas na pesa la reine de Hollande? Na pesa Marlène Ouattara de Paris. Na pesa mote Mama Christine babi motema ya papa suprême. Asa na kati ya Belgique. Mama Christine motema ya Mokonzi. Merci, comprenez, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez aimé cette émission, boloba merci na Eki Bumba. Wazali caméraman, journaliste et professionnel. Moi, je m'appelle Zebede Makaya Akutagawa, votre humble chroniqueur dans un site professionnel, un chroniqueur professionnel. Comprenez, dans un noir, parce que la fois prochaine. Elengezala. Portez-vous bien. Bye bye, Aristote Kitamba, la petit mais costaud, et Naomi Wallo. Ciao! Ria, vraiment, les petits quoi. Yeah! Site na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotala ngo Paris pe bakotala ngo États-Unis pe bakomone aye sitango et HP Media sitango kitokwe www.ehpmedia.com sitango kitoko na kotala ngema Chansi Amania, Pista Papa, HP Media, Sito et Gayare, HP Media, Tita Gayare, HP Media, Chansi Amania, Pista Papa, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media, Nalinga